ndenge nini dauphin akomi nanu président te mais bisika biso bakomi koyamba ye lokola président. Est-ce que bakandidat mosusu oyo bazali bakoyamba bango ndenge wana? Azali kodeplace avion ake na baministre, azotambola na cortège na basoda. Donc basoda oyo ya ekolo bakomi sikoyo na disposition ya candidat président de la République. C'est normal te. Ndenge nini par exemple okomona candidat na kati na équipe de campagne na ye bakonzi ya l'État bakomi batu na ye ya mosala. Président ya Assemblée nationale akomi bapesi mosala nini a recruté ba témoin. Deuxième personnalité de la République, s'il vous plaît. Deuxième personnalité de la République. Partout dans notre monde en côté. Ouane ezali kolakisake ekolo na biso edindi vraiment. Tozali na kati ya mai. Nous avons atteint le fond. Et au comment on a même présent à l'Assemblée andimi pe bozo bango. Moi, après sa kilo dans autres nae ezalité kengai deuxième personnalité de la République n'a qu'au soutenir bino mais n'a qu'au zanakat une équipe de campagne té. Moko na vote n'a qu'au voter candidat. Donc na moni que biso bana Congo dans maréchal les aki bongote te bipa biso en Afrique ezalaka ndenge wana te. Ata tango ya maréchal même tango ya candidat unique oyo azaki candidat unique okomona te gouvernement nyonso bake kosala campagne na président te ezalaki na bato ya parti ezalaki na bato na ye nga azalaki ministre vice-ministre tango dernière élection au président asalaki na 1984 ezalaki na gouvernement président ya Sénat azalaki premier ministre. Non, mais nani MPR non jamais MPR ezaki na organisation na ye bato naende bazo sala campagne